Tune. Wapi? Na miso babwaka na ngai. Baso miso. Te. Esiba. Efimi sekali bebiso esilis. Babwakela kyo na mbaso. Banani babwaka. Kaka ba comédien. Surtout moko ya mobali aya wana ya mobali aliko tika vinati. Oh, alingaka oboya. Rien ilo kote ya yana mobali elo kwa alinga kutika vinati. Base kiri basa eza muntu monte mutasenga. Base kiri basa pena clip. Ya bui. Ngasi sana télé. Tuzana télé ya bui. Nala ndandolo bike o msusu ozu apona 6. Wa 6. Yo ba 6 biso to sala. Biso na ba kululu ba 6 biso to sala yo e bien. Ami sur sala 6 théâtre ko tu yango ko ba YouTube théâtre et ku fe ko monter ma biso de bana ba cassette ba CD monter ma beza la raté. Merci fidèles téléspectateurs partout dans le monde, tout le monde. Merci notre confiance pour ça éléphant de la presse congolaise. Merci beaucoup. Merci na BBC Lukamba Banque Suisse. Merci beaucoup na mère et ba solution ma biso bela mon passe moi aussi. En tout cas, bien éléphant de la presse, n'a coupé son numéro ya mère et ba solution na Suisse. Merci beaucoup na Yagi Bokopo, le coup d'œil raté Yagi de mon cœur. Bon séjour à Kinshasa, fils de Washington. Merci na Cardozo Mille Esprit. Merci beaucoup. Donc, le lot au côté dans le monde, il y a Cardozo Mille Esprit dans le théâtre. Donc, le lot, moi, je suis artiste et un artiste et un pays. Dame Oyo, à ça, vraiment, ma cambo belé. Azam femme, il y a théâtre. Oyo, à Sali. À ça, la pièce est belé, à tourner est belé. À ça, vraiment, une expérience, il y a ma cambo tout, il y a théâtre. À ça, il y a plus de 30 ans. 30 ans, il y a théâtre. Donc, en tout cas, ils ont vraiment belé. Boui, donc Irène. Donc, comme on est à Irène, Boui, en tout cas, tout le monde a resté sur scène. En tout cas, le Toyoka, pourquoi tout le monde a arrêté la scène. Donc, pour battre mon kili, balingi, Boui, à salate. Pour battre mon kili, balingi, Boui, à salam, moussala. Et puis, n'allez pas théâtre, bah, isolé. Nyoso, à Kolobango, Awa, Toyoka. Donc, on a besoin de bien leader à Missi. Donc, Boui, peut allonger moi mon kié. Tout ça, il y a mon kié, bon, Toyoka. Oh, tourne. Wapi? Na miso babwaka na ngai. Baso miso. Te. Esiba. Efimi sekali bebiso esilis. Babwakela kyo na mbaso. Banani babwaka. Kaka ba comédien. Surtout moko ya mobali aya wana ya mobali aliko tika vinati. Oh, alingaka oboya. Rien ilo kote ya yana mobali elo kwa alinga kutika vinati. Base kiri basa eza muntu monte mutasenga. Base kiri basa pena clip. Ya bui. Ngasi Tuzana télé. Tuzana télé ya bui. Nala ndandolo bike o msusu ozu apona 6. Wa 6. Yo ba 6 biso to sala. Biso na ba kululu ba 6 biso to sala yo e bien. Ami sur sala 6 théâtre ko tu yango ko ba YouTube théâtre et ku fe ko monter ma biso de bana ba cassette ba CD monter ma beza la raté. Ce que ça na on na éviter mais ko boki la ba mandadi bani ni ça c'est que ezaika ba guerre d'esprit ya musala na ifuna sala pona de ngape na ifuna sala ko. Vous comprenez? Oh, vous avez ba préf mambolo ba comédie wa sali ko. Oui, nana ba préf. Ba préf ezani. Oh. Oh na ils sont ça va coûter na ki tuna ba parana na yo. Yo mokolo. Tena le préf tes appela ba comédien. Ata na seki na nga eza ba comédien. Ba comédien ba bominga. Ba bomite po je suis en vie hein, je suis encore en vie. Ba lingende donc aussi là. Ba bomangai basali boy point ni pour ba kemoni asemba kisi te retour de sali. Asala ki ne ba mbande boloba. Basale bon pour na bongo. Zambe ya lola. Mais na pesi merci ba comédien ya diaspora. Ya poto batiki ngati, batika ingati, batu tout ba comédien o tout bazana na poto kuna ba diaspora. Vraiment merci na bango parce que na mona soutien na bango. Batiki ngati na mona soutien na bango. Nzamba pambola bango, nzamba pambola mutu nyonso apambola enga. Po nzamba lobena na pambola mutu nyonso apambola na olakila mabe na mutu nyonso olakila yo mabe. On a joué peu bataille qui va enveloppe monsieur c'est qui va enveloppe monsieur qui a ils empoisonné. Ah, ya mutika nan boyi ko. Mina mon nga vérité té. Enveloppe batine na mbogo ils empoisonné. Batine pena moto.
baisi mutango eso yoki yokangaika sana ka bikangaika mapoko nyoso nanga na avaya nzambe deja la kisainga na yebi yabuyi nakite yoka pardon zela nazuna bambonga batibeli so nazo tuna na oli ensemble nya na oli yango pena na petit nyoso ya mabe na yebi ki ya mabe omwana yebisi ando mona ando kina yebisenga bi mutu ba tindelo mutu wazo yakwe ayani lo mama be na bonde na so envelope fa na bonde aka okende na yebisi na simanga bi omoni ayene lo yabuyi oyebi na vinde to alaka boye soki nzoto ebeli tokenda hôpital oyebi yango. En tout cas, fidèle téléspectateur, toki nde Bouibou alobi babomaki emisu donc baningane ba comédien surtout moko azaya mobali abomaki emisu po akoma aveugle lelo oyo Bouibou pona nzambe nde aza en vie business to se poser ba question Bouibou ya mwana na sute Bouibou ya kenda wapi ya Bouibou ya tunga na sute to mona ka Aïda donc ce qui to la posa ko seka wa Bouibou to kanisika Aïda donc ya Bouibou ba absence sur scène les acquis par rapport babwa qui est malade babwa qui alobi mbasu alobi babwa qui est mbasu baboma qui est misu maramutelme belé ya buya lobi en tout cas epé si passe mingi bande konanga ba congolais bande konanga ya théâtre ki motema mabebo eponani nde kona biso awsala musala nde yozo sala musala OK ko boma mninga misu po o gagner combien OK ne ko boma mninga misu po yozo combien na ebité te bosala baninga mabe bafuta bino koto bokenda ko maladi wana bapesa bino mbongo do olingi opesa ka mninga passe poso mninga su passe wana oya kozwa pe na place mninga ba remplacer ote po na place Bouibou ya tuna loka kizengi ba ozwa yote oya ko tourner wana pe azo préciser bien eza mwana mobali baza ekiri bande ko na ngai passe au pesa baninga eza cause ya nini osele mninga passe mninga la te mninga souffrir kaka pe en plus ko mamutu misu lisu wana ezo ata moi poussière à mukio kana ndesala so ya komisa mninga aveugle ya komisa mninga aveugle babiso to ba victime ba mpese ba mbasu to bi passe salaka ndeti mbasu na buto la te mpese na buto la te so mo ebimi bo donner ça au komi déranger te bosala baninga bo muninga vraiment zo souffrir pendenga zana a vivre am suka na musala o yonga lesela na ngobana yonga tangisela ngobana yango sunga famille na musala osoyo ozu opc pas so fonite na ndako yo muto bokola bana yo muto occuper famille na pe mona mobali na kokota ma mbwa kela ka bana bati maladi po muto Bouibou ya lobi nga na yebi muto Bouibou ya lobi wana ya mobali wana nga na yebi kimotea mabe oyo ekomi koleka makasi kimotea mabe oyo ekomi vraiment koleka makasi ya kosala mninga mabe boye na ebite de olingi okosoka mninga passe do yenda za befuna be bisaye nzambo pala la rate a miseka molongi ye wana Bouibou ya zongi misu magé déranger ki menzamba sale grâce à biki mba souper ba traiter avant pas bonne santé yo to mona su ya Bouibou ya limwa na scène pe ba communauté bo no simba kisi so bino bolinga ibosa ya Bouibou après voir banike ba kisi na mo ka simba kitane bomie en tout cas bande na so diaspora merci Bartiste na biso ya diaspora merci ne bosongi ya Bouibou pour bakambo ya Jennifer ya kufela ngo yango makambo Bouibou ya kufela ngo yango ene nani plutôt nani Chiko Pululu Suzy Bantu Diana Makila boli ko isoler batu pe artiste pe ba Bouibou wana basala ba succès ba cassette ba Bouibou wana basala succès ya CD ya YouTube kutu tebino bosa ba succès YouTube bango ya cassette il faut somba bango il faut luka bango festival musique oya etiki mbuku sukuna na poto il faut que ko luka bango potala ya Bouibou il faut que ne ko luka bango potala ya Bouibou ya sala succès ya makasi
Boubou a ça ba pied soit tika pena et tika ba sin. Si lelo. Boubou a ça star ya mboka na nga. Boubou a tonga kitoko asala musala kitoko. Pe ata soki ba boubou ba bimi 10 na sima ya boui. Muto le ka boubou ya zate. Ba on a ba bimi on a ba ko ya ba che ba ko ba jouer boubou a jouer. Tout le monde a des lekela. Ba comédie boti no ki monter à mabeko. Beaucoup de trop de fertilité, beaucoup de trop de comportement malade, bino la ba pédé, bino la ba lesbienne, bino la makambo belé. Makambo belé. Ndesi artiste et comédien moi si 7e bagarre na dossier na yo. Na penza na dossier na on est si ko kota libala et pas maman ma boy. Na oya. Po yo na ba dossier ba oyaka. Ngape na oya ko na lo kande ya gola lo belango. Mais ngaba ko na oya. Na Ethiopie ko de Tchétchéri ko to ba hi ko repto ko to matanga joni fa ezalaka. 7e bagarre au pesi konde musala makasa prier makasi pona yo. Mais ozomi sur la vie yango. Bino on a dit en lobi vino ego zoate simbite komi baninga nga ba comédien ba bokela nga malade baninga nga ba sala nga yo moko bon sa vie na honte wana epengle kana simbi meno ya no ya lelo nga za na esengo ya mona buibu ya bonne santé lelo nga za na esengo ya mona buibu azolo ba po abali ko lobate ba ko mi sumela na bilamba pasa lokolo donc lelo nga na kozana esengo ko mona artiste ya mboka na nga na santé ya malamu okozana ba problème boye otali buibui ka bona théâtre sécurité ki bien dio na ye na vie de loin dio na ye na mama kalunga dio na ye donc en tout cas c'est génial et ba ya ko sala biso bien toujours c'est ka ça va bien. Bande ko botika mitema mabe sikonde wana tenga to la kato ola mkiwe buibu ya kufi to yebelo ko buibu yi akufelite njoka te ndoki moko ya mobali asaka wana ye mutu azoni ko baninga ko bwakela baninga maladi ye wana tata mukolo wa mais to binzo na poisa à très bientôt yo odmana poisa papa mukolo me motema mabe ko bwaka na baninga malade muninga le karote si pe 6 bino loba o lobita buibu 6 mois bino pe ya wapi 6 mois partager bali on va partager te ba buibu ba partager te buibu ye wana bimi artiste comédien ya mukolo oyo bwaka na bana batu malade olinga te ba le kayo yo le ka batu kana succès yo sala ka koleka batu nyonso yo kaka to yebi déjà à très bientôt obima à très bientôt obima boluka nzambe botika ki pede botika ki lesbienne botika matongi botika ko ina baninga na musala bosala musala moko me oyinika mninga na musala ngope bakolongoloto bakolongola mninga na te bachayo ça se fait pas mais oyinika mninga en tout cas bandeko na ba comédien bo mekana ko changer et que ça va bien. Merci beaucoup. On a partagé par rapport il y a Irène Boubou il y a Bouina Bisso oyo asali déjà 30 ans dans le monde du théâtre asali makambo belé baninga na yebele ba travailler na ba collaborateur na ba collaboratrice et nos missus ba kufa missus pe baza en vie donc en tout cas et ça vraiment bien d'être monier en bonne santé. Merci beaucoup président on se zolo nanzo zela kaka Igor 2 minutes mon président président Baptiste mon président. En tout cas, merci beaucoup. N'a pas tenu sur na camarade n'a Cardozo mis l'esprit de moi-même. Donc quoi, merci beaucoup. Merci na ba diaspora. Merci na Eti Kimbukusu. Merci P na Emambungu. Donc on va prendre grand frère nanga les Kashiko Mbungu.
Donc Emambungu moi n'a pas na madi moi n'a pas na ma solo. Merci beaucoup, merci na BBC Lukamba Banque Suisse, ya biche de mon cœur. Pourquoi pas na ma maman Olga Mawete ou Amakanda, Naomi la Sugar na les carabino mingi ceux qui nous ont la zone de tout kutana na mikolo zoya. Merci beaucoup.